Bon, pour nangai, bâtiment sur la vidéo au balaksa. Jibin Piana, pas cher. Quand il Jibin Piana, c'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Les gens vont comprendre sur Jibin Piana a signé pour babenga ngo za ba contrat moko bo signé contrat inconseil. Il fait nango et yaka. Et quoi y a pendant 5 ans ou après 10 ans ou après 15 ans et yaka au moins ba proche bo zalaki na bango ba komo kufa ba membre de famille bana na yo ba komi ko kufa pona ngai na koloba papa chéri aluka ngai soko to si ba principe wana karma yango donc en fait liboma eza penza etumbu ya bato saramide bato saramide ko donc kata lien wana naza na pouvoir ya kokata lien wana komona que non soko atiki yango bo afongolela ngo miso te oyo ekeya pe soso wana isifinga déjà na lobaki voilà. Le message est passé. Maître Aigle est capable de faire ce qui est important pour sauver des vies. Jibin Piana Aza accusé mais par rapport à l'explication maître carrément batouane ils ont des conséquences ya makambo la poste yemo quand le bimbo wana soki bimilia makati ba raison za la ranine et za la loro moko c'est juste pour intimider les gens non soki ya makati bonga na vivande c'est vrai na vivande le muta orienté kinga ye wana s'appelle Père Albert par rapport ya conduite voilà abandé ko c'est bien nazalaki bano bazalaki calme balukaka ba problème ti et par là ye akomona nga basango nyonso babandé ko sepela apprécier babandé ko apprécier ngai pour avec qui très intelligent et ndé bandé ko sepela nga nande ye akozwa ngai ko c'était en dehors de l'école quand on bandé ko nous avons pratique ya roibandi wana zali ba libanda makambo ezaki libanda makambo ça peut prendre combien de personnes ça dépend ndenge contrat basintaki ye ya koyeba te eza lokola bayeli yo fei boye signé mais otangi te voilà makambo eza wana yo ozosigné so bakomai 15 personnes 15 bakokola so bakomai 3 bakokola donc ere yango ye fo atelema déjà po kata makambo na soka ye solution c'est possible na spiritualité bongo wana soki ebimi fo lia yango fo silisa même c'est 2 millions fo silisa yango eza yo bakulu na yo moto bapesi yo yango eza bakopo na yo ezalaka na baconséquence moko te yango nayebisaki yo déjà que ya kopomanga baconséquence ezaki fo opesa voilà non premièrement démonstration ezalaka mosala te okosala démonstration de moto aye kosalisa mosala mpa na yo amoni résultat ya eloko yango omoni bato ebele place wana bazokomprendre mpona nga ezaki moto oyo aye na problème na ye mpa na nga nazwi na résoudre problème na ye ezala problème financier ezala badomination ezala baprotection ezala bachance ezala bamakambo bamaison na yo makambo na yo ekola baaffaire na yo so okomona résultat na yo omoni vraiment que non eloko na yo to oluka pa mettre aigle yango wana parents basepelité okite internat comment vous aviez fait la suite pour obtenir tilelo initiation déjà nazwaki wana ezalaki déjà initiation moko ezalaki voilà ainitiaki nga déjà bien ezalaki déjà complet ti mpe toyei kokabwana ye azongi na Rome voilà et puis nga mpe naye ezalaki déjà bien préparé à préparer. Est-ce qu'il est en vie? Vous avez oui, oui, en vie de cela. Il est fier de toi aujourd'hui? Oui, oui, très fier. On a pour famille à papa et l'ingaï qui est là dans sang, mais famille à maman et bavandé pour l'ingati. L'ingaï moi na bango kola bala abo tapé yango ba été correct. Ringa na inter. Ata mutabe libo masuba ina na 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 possibilité avec ça. Oui, oui. Il va problème mais comme la rabat ba maladie musu ba maladie même ba sida ya kobwakela po tozana des sortes ya sida pourtant sida oya normal na sida o ba bwakela imuntu o soko sana sida ya kobwakela soko ye pa na ngala ko donc on voit que les alara comment quelles sont les choses pour faire un peu comprendre les gens sida ya kobwakela eza différent na sida oya yango ezora mutu yango ezora mutu te non mutu ndo za boye poko za po na batte ba sida akokende mpe akoteli mpe banzela abwakeli yo sida ya kobwakela na bandi mosala oyo nga mwana donc internat nde epesaki yo facilité oui naza formé mpa basango Père Albert ye mta formé depuis plus ou moins âge nini déjà oyo ezalaki à l'initiation 12 ans depuis 12 ans et alors secreto force nini ezalaka na nkombo oyo efacilitaka bino bozala na facilité ya kocomprendre généalogie ya motu na nkombo nano nde eza wana nkombo ezalaka yo kobotama lelo non ndoi na otima na ye mpe aza na ndoi na ye ye mpe wana mpe aza mpe bandoi na ye donc eutaka déjà mpa bakoko na biso tokozala na facilité déjà
ya kokota déjà ti wana mpona communiquer directement na bakoko na biso Exactement. nyonso oyo eza spirituel ezala baproblème finance ezala mwasi obotaka te ezala oza na baproblème ya mabala ezala oza na poto baproblème ya mikanda partout dans le monde naza wana le maître aigle naza na mpona kosunga bino mpona badomination bachance partout kokanga basi kokanga mibali tout nasalaka naza na limite moko te. Et je profite à cette occasion encore de dire mes condoléances à la famille et plus précisément papa chéri Jubin Piana qui a perdu sa fille. Vous traversez le moment le plus difficile de votre vie. Donc courage, que Dieu vous accompagne. Donc, les gens et comme il a rabattu.